Breaking news à l'élo, to Bimi Libanda, nous avons Manchester City Council, nous avons la mokili, nous avons la paix, nous avons Basango à Congo. Alors, nous avons Basango, il y a l'élo, et c'est que Kabila, grand-père Nae Kanambe, Babomaï na Masasi, papa Nae Christopher Kanambe, Musée, Kabila Bomaï na Masasi. Lisusu tolobaki Kabila papa na Christopher Kanambe babomai na Masasi na musée pona azaki traître. Donc Kabila azolanda likolo ya père na ye ndenge père na ye akufa na Masasi papa na akufa na Masasi, donc ye pe petit fils to azolanda bizaleli ya papa na ye okufa na Masasi ezali abti da mboka na bango. Alors eloko nini biso ba Congolais tokoki kosala parce que tozomona batutu bazolo basoki kimia elingi kozala na Congo esengeli ba respecter accord signé par Kabila tout bandeko na nga na koyebisa bino ke soki bolingi kimia ezala na Congo, soki bolingi Congo ezala peni, solution ezaka kaka moko koboma Kabila na groupe na ye ya ba mercenaires rwandais aya na bango na Congo nde kopesa kimia. Eza na corps moko te na Congo oyo sans départ à Kabila et Kimia. Alors, nous avons dit que nous City et Council à Manchester, et si puis l'État, même à Ozomona, pas à honneur na soda ou bakufa pour la guerre, pour la place au Mobimba Batiango pour la guerre, même à on a dit que Council et Zabongo, Batie Bapopi, il y a honoré, bateau bakufa pour la guerre, donc Bissopé Sénito honoré. Ba combattant ba soda nyoso ba kufa ko na guerre. Alors ezana ba tumsu bazolo ba kepo kimia ekota na Congo esengeli Kabila atika la président ba respecter accord ya auto signé. Donc accord ya auto signé et la kisi abomi constitution mboka. Constitution Congo ya abomi yango. Oh, constitution Congo yé mutumo ko bomango te puisque yé aza congolais aza rwandais. La preuve na auto la sabino ke bomoni bino mo ke ba Rwandais bauti inauguré premier village na bango na côté ya Kivu kuna esika wapi ndeko ya Rubero grand frère na propre comme chef coutumier. Donc on ezali premier chiffre ba beti biso esengeli to stopper yango po kimia ekota na Congo. Po ba congolais baza na kimia, il faut transition et salama sans Kabila. Il faut armée rwandaise et bima. Et puis il faut que Kabila, Robert, surtout parce que bazali bongo ba criminel o ba bomi na Congo, ba bomi ebele yango c'est le biso to bengana bango batene. Alors koloba ke kimia Kabila mutoya nango ezalo kuta boni melanga Kabila oyata na kimia moko te. Alors eloko ni biso sengeli to sala esengeli biso bana mboka to sangana parce que ezana eloko moko o bato bazo ebate. Ce qui rassemblement, les alliés va collaborer, va aussi les hommes musala kitoko, ya Robena na Kabila. Mais ce qui rassemblement, bah si balia kimbongo, bah yokanaki et vous allez aventure moko to tia maboko na mutu. Na liro maramozo kende seneli biso bana mboka to telemela organisation nyon surtout o ezoya na kimia na kombo Kabila. Tomoni ba bishop nyon surtout Afrique. Conduit par un Tanzanien au Ayebi place Kabila botama bien baye na Congo pour na luka kimia. Groupe abatona surtout ba besco, ba aventurier, balingi kimia te, balingi pe ba congolais bazane semote, balingi pe biso to zane semote, balingi biso to zane kimia te. Yango moni bazolo ba keifo Kabila azala wana to respecter accord wana po kimieza. Mais po kimieza la, to zane loko kaka moko ezali kobengana Kabila, kobengana bandeko ne ba Rwandais. À part wana biso o tozana côté ya diaspora et c'est nelito sensibiliser banakini au cas où rassemblement ndenge ba komi ko boiter ba komi canard boiter to éviter stratégie nini bazo sala parce que ti lelo ya titi ya sali discours te akokai ko sala momo quand même il y a 5 minutes na internet ba panzi partout ndeko Eliezer akotaki ti na résidence na zaki na caméra akokai ko s'adresser na ba congolais surtout à saler le côté mais à lobby
tokobima susu libanda le 19 novembre. Le 19 novembre, entre-temps, Kabila a manko. Ils ont mon que soit sûr na batunaye. Ils ont mon que sûr na internet. Batu oyo apesi mbongo pour décourager le peuple. Ils ont mon que yé azo contrôler situation. Il y a un biso oyo toza bana Congo. Pour na to tika ki dibate. Pour na to kutana teke to tia maboko likolo, bien maboko na mutu. Et c'est ngeli to yeba ko sensibiliser banakini. Ko mobiliser banakini. Ko yebisa bango ke mboka wana eza mboka na bango. Kabila za Rwandais, c'est un criminel. Yena groupe na ye bazo boma. Ceux qui batikali atikali suswana après les 19 akoboma akobongisa ta mboka te kutu koma grave tala ndenge azui batnotage afutaka bango te azoboma azosala nyonso surtout esengeli biso totelemisa bakinois bazwa masolo oyo bango moko parce que Kabila ayoka kaka minoko ya masasi po akoli na zamba a vivre kokone baboma ye papa na ye baboma ye na masasi et ndenge aza wana azovenger liwa ya papa na ye na ndenge Muse Kabila mutu aboma yango ozomona azokoboma bana Kabila nyonso tu mpe abomi eme Kabila ye moko mais atindi lisusu basoda bafutisa gouvernement congolais 36 millions de dollars pour ete bazwa bafuta liwa ya eme Kabila, c'est-à-dire mbongo wana ye moko mutu akozwa yango eza susu ndenge nini azosala mpona koyiba mbongo na Congo. Donc ye moko atindi bato baboma eme Kabila azwi lisusu juge wana na soda afundi bango po l'État congolais il faut devoir famille Kabila plus de 36 millions de dollars. Donc 36 millions de dollars wana ekokende sur na compte na ye eza na koka baventure moto amoneli bato ndenge nini azosala mpona komonela bango. Alors biso na kati ya Congo eloko makasi tokoki kosala ezali kotelema kosorganiser totika ba discussion totika kosoutenir bato bazodécourager biso mais to mobiliser banakine parce que solution ekouta na bapoliticien te na le 4 janvier solution ekouta na bapoliticien te na le 15 janvier année passée à 2015 bana poto bana Kinshasa babimaki libanda politicien ta mokatinda ibango te. Donc biso sengeli to sensibiliser bana na biso bandeko na biso bazana Kinshasa to sensibiliser bango ba telema po na kobimela mboka na kati ya breaking news alelo nazo informer bino que na Suisse la police suisse a otoboma un Congolais de 28 ans asalaki eloko te baswanaki na voisin ake kozwa mbeli po azalaki na feti je crois pourquoi nayebi te mponi azwaki mbeli babeti masasi ndeko wana kufi na Angola video ezotambola bazobeta bacongolaise bakangi bango basinga bazobeta bango bazonyokola biso bazorespecte biso te partout na monde parce que tozali na gouvernement te parce que tozali na moto azoprotege biso te parce que tozali lokola bana etike bato bazanga famille bazanga papa bazanga mama bazana moto akokotela bango te yango moni mboka mobimba monde entier ezofinga monde entier ezonyokola biso. Alors même bapanzi sango mopanzi sango malamu azali oyo azo encourager soki mutu azo ako critiquer azo ya na ba proposition te azo ya na vision te azo ya na solution te esengela kanga monoko po akola te eza solo ou ozo sala musala ya ba Rwandais ou oza moninga ba Rwandais ou oza kota ba Congolais. Solution ezali soulèvement populaire mais soulèvement populaire wana faut travailler ensemble na opposition za na kin soko opposition na za na kin et comme qu'on peut s'arrêter ou bien bazo baté loroni bazo sala au mingi na kati na bango baza ba corrompu alors esengeli ba peuple batelema bango moko parce que gouvernement na biso o eza na Kinshasa ezo saka na biso ezo nyokola biso le fait que batu ya MONUSCO bakoma kozwa ba cadre na 7e rue po bakena bango na 10e rue pour na robimisa bango na ba voiture to ba car ya MONUSCO eza signal fort oyo MONUSCO epesi na Kabila ke bazala toujours côté peuple mais bazala côté peuple ce qui peuple abimi libanda à part wana pourquoi na est à Congo bazo boma mais MONUSCO oyo azali censé pour protéger azo protéger te c'est encore là où le bas blesse. Alors ils ont na biso ba Congolais
totelema s'organiser totika makambo ya bilobaloba totika makambo ya koswana kokritike tozala bomoko mpona kolibere mboka na biso. Congo ekozala libere na biso moko te, Congo ekozala libere na mutu moko te, Congo ekozala libere soki tosangani biso nyonso. Na ngonga oyo naza koinforme bino awa tozokoma awa ke Koffi Olomide azokende kobeta concert na Kigali. Esengeli boyeba Koffi Olomide aza ennemi ya Congolais après avoir ridiculisé basi ya Congo na koloba ke basi ya Batutsi bazali la plus belle na monde. Ye wana azokende kobeta sous concert na ba ennemi na biso. Alors oyo nyonso bayokaka musique ya Koffi Olomide, oyo nyonso bayokaka musique na ye balandaka ba vidéo na ye, sengeli na mino boluka ba délivrance parce que bozali envoûté. Breaking news alelo toko senga na ba Congolais to banda ko sensibiliser bato baza na Kinshasa. Biso oyo tozali awa tozala sima ya ba leader oyo topona tozala bomoko toloba langage moko parce que mikolo koya ekozala pasi mingi pour le 19 babengi susu bato libanda toyebi te ekozala bras de fer ekozala baventure ekozala bomeseni parce que soki Kabila a comme maîtriser ba marche to ba sortie il y a opposition, c'est-à-dire le 19 décembre il y a aventure. Mais soki toligi le 19 décembre Kabila na batune ba pakata et sengeli to landa opération ndenge elekaki na Burkina Faso peuple atela